cause avec lui. Abisingate papa couvert na mousse. Nanya tche na mbet, tche na full A. Abinga ina camarade nanga. Il y a des témoins. Sobolu ina benga suba témoin mususu to fixer jour. Na ko benga. Amonaki ngai na nani na biro na ye. Ya zalaki. Nanda kuna yo komanda hotel komona ete. Komanda azalaki te. Komanda azalaki te na ndenge abengi ba soda ngai na deja ba policier bazwi ngai na mwana mwasi wana nani Pascaline. Biso toyaki na Pascaline. Na mwana na ye ba Babina Sali pour Mingani Tangama Solo boucle. Prévenu comparaissent en personne assistés de leur conseil. Maître Ongala Tete Jean-Paul, défenseur du ressort. 4. 74. Pourquoi papa? Kalonji Kankolong. Décédé. Maman? Kayoa Régine. Décédé aussi. Marié, père de 7 enfants. Anastasie Moussamba Kabeya. Anastasie Moussamba Kabeya. Cet enfant. Oui. Commissaire supérieur adjoint. Commissaire supérieur adjoint. Votre fonction? Du commandant du camp. Au bout. Mbakana, 1998. Depuis 3 ans déjà, comme aucun de 4 ans, oui. 3 ans et demi, comme aucun de 4 ans, oui. Denis Botelemana. Est-ce que Batumi va aller au Oui, moi, correct. Eh oui, bon. Bango na occasion ni. Bon. Quand eza mwa munene, koyeba bango nga na yebi bango eza mukolo yo. Mère chef aye ko benga nga. Abi toza na problème moko ya mort d'homme. Otakufi na fulu. Anto, mère chef Anto. Mutu papa mutu akufi ndenge par respect bengaka papa mutu akufi na terrain na biso na secteur na biso parce que ça réparti na ba quartier Bel Air kitana nkoto ya kotala mbeta on a kiti nde ya koyeba bandeko batemi sima na ngai. Dans la komi, la kouti bandeko sima na ngai. La kouta population belé. Population zaye belé kaka curieusement ndenge batu bazalaka koya kotala. Dans mitune bandi, na ye koyeba bango la place oyo ndako na bango ezali à 10 mètres ou 15 mètres na esika corps wana elalaki. L'état a bandi pas question parce que tant on y au kuti corps ezawana pour na banda moi ba investigation moi ba mituna papa oyo a combien ndenge nini de ba visiter ayake pas maman oyo de na bandi ko s'intéresser na moni maman ozo reconnaître papa oyo ayake pas na ngai
ngabi ok ça va mwana azalaki tena bando tu mwana azalaki balaki mibale bana mibale aza ya mobali na oyo ya mwasi ye na mosusu ya mwasi bazalaki misatu na bana na ye mibale tena bandi kotuna bakestion bon ekomi ndenge nini parce que na ngai nayeba akufeli na place wana aza moleki nzela akufi awa ndenge nini na bandi omituna mwa bakestion ya curiosité nde natuni namoni mama azalaki kolia munoko nakepa mwana papa oyo parce que na ngai nayeba papa oyo akufi wapi le petit ici m'a dit ceci abi akufeli na ndako alakisi ngai toke na ye na bendi ye ngabilakisa ngai esika akufi abi awa alalaki na muso nde question na ngai mibale da comment il s'est retrouvé na place où alali le petit ici m'a dit biso nde tosimbi ye tobimisi ye libanda na camarade na nga aza en fuite ti lelo aza na bloc B ayebi moto asimbaki na ye aza en fuite ndalobi alobi akufaki na ndako alalaki awa na musi mwa ndako eza ya batolu kaka mwa ndako ya batolu alobi akufaki awa na kati ya ndako oyo na musi alalaki yango oyo nde natuni ye comment il s'est retrouvé libanda abi biso nde tosimbi le petit ici abi biso nde tosimbi ye na camarade na nga nde totie libanda nde namonaki yango nde problème na ngai ezalaki ya koretenir ye nde yango wana nazalaki na problème na ye te nayebaki ye te dossier ezalaki ya mama na ntango nayoki alobi biso nde tosimbi toye na yao nde na retenir ye na retenir bango kutu bazalaki bango mibale na oyo ya mwasi nde mbala moko nabengi auditeur supérieur ya Mayadi nabengi ye nga na bimona auditeur awa toza boyeboye abi j'envoie un inspecteur azoya wana tout de suite là namoni pa komi na kembangu nazwi na hôpital un médecin oyo alalaki wana azali kuta mbambushi ya bango ya bapembe minene boye il s'est dépêché aye toke na ye alakisi place atali nda bandi basala bainvestigation nde na remettre ye dossier ndenge ezali atindaki un sous-lieutenant mais nazalaka na nyonso baimage na telefone tellement baswapaki nini baperdre nyonso tu na baimage nyonso na mituna na bandaki bakeye hôpital te moto hôpital acdp ayaki ti l'endroit un infirmier mais tobengaka kaka docteur ndenge topesaka bango bakombo me nayebaki titre ne te mais nakotala c'est un infirmier ye moto atali constat tutu nde apesi mpe inspecteur wana info nyonso oyo ya constaté pour le décès mais il n'a pas fait les rapports comme vous avez dit la fois passée monsieur le président que le monsieur qui est mort le défunt c'était un musulman c'est pour ça qu'on avait pris son corps directement comme les musulmans ne gardent pas de corps sont allés directement enterrer et voilà ce que les renseignants viennent de vous dire. On l'a tué par la maman et il l'a appelé. Ces enfants se sont et on fait sortir même le corps. Voilà. C'est comme s'ils étaient sur place. Donc c'est ce qui s'est passé. Les renseignants viennent de vous renseigner, vous dire ce qui s'est passé. Ce jour-là que le fils a avoué devant les renseignants qu'ils se sont qui ont fait sortir les corps de la maison pour les mettre là aux poubelles. Nous avons dit. Ye akiti akuti bino na population abandi kotuna mutuna mwana na yo pesi eyano parce que atunaki mutu akufi ndenge nini azalaki wapi alobino akufaki na ndako biso nde tobimisaki ye na ndako totie libanda olobi boni
wana alobi lokuta alobi lokuta po vérité za wapi vérité bi ngai oyo kana na bilisaki moto na ndako azalaki na ndako ngai nalinga nakima ngai bozalaki batumisa tutena mwana no mosusu te. Monsieur le Président, ngai toyaki nzela moko na mwana ya amisi ona yebisaki na kolopeto kitaka na décembre tomonaki musu moko ezalaki wana te. est-ce que musu wana nde alalaki te Papa na kati wana jamais 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 commandant mama Marie abe wana banani bozalaki na bango parmi bana na yo en dehors ya Doris ngai bamemaki ngai commandant dika azalaki te amonaki ngai na nani na biro na ye ye azalaki na ndako na yo commandant otikali komona ete te commandant azalaki te commandant azalaki te na ndenge abengi basoda ngai na deja bapolisier bazwi ngai na mwana mwasi wana nani Pascaline biso toyaki na Pascaline na mwana na ye ka aboyaki bakuti ebembe kaka wana na fulu commandant dika azalaki te akutaki ngai na biro na ye mutu moko amemaki ngai bapolisier ndo babemaki ngai akomi kotombokela ba maire chef mpona nini boyebisa ngai na telemi wana miniti moke basoda editorat baye omonaki papa Omer te major Omer namonaki na biro ok Donis ino moto akufi na ndako na bino ozwi corps na ye bodeplace ntango tosali descente omonaki mpe musu ezalaki wana olobi boni moi je peux dire que mwana vanda esika mona mama te aza père na ngai na respectaka ye ayebingaki malgré ayebingaki na kati ya camp parce que moi j'habite à bloc B à chaque fois na kutana nzela napesaki mbote mais avoir des problèmes avec lui nayebi yango te na problème o mokolo wana yo ozalaki ensemble te na mama na ndeko nazalaki ensemble na mère te ngai na ye okuta mère bakangi na bureau parce que babenga yango esika bato ya quartier bafanda bele awa na mère na ye na bureau nde aye kosaisir ngai na bureau akiti na ngai jusque là-bas place événement elekaki wayaki akozwa bainformation na ndeki insiste kuna ndeki olela parce que bagenre ya biloko nayebi yango te natikala mpe komanifeste ata si moto akuluna te na quartier wana to bato bayebi biloko to nayebi eloko ata moke te mpe nadesidaki kokite wana po herme akomotia fulu wana biso tu topanza na ye naleki nanga mwasi na ngai na ye mo mpe ando ezalasi wana te place wana ekoma ede apo batia fulu ezali bainondation mai lui-même milieu to courant ya nyonso tu wana major Omer quel complément information okopesa lisusu autour ya dossier ya maître oyo bazosala eza mawa mingi eza mpasi mingi soki alobi ke ngai na bango tokekutana na biro ngai nde je n'ai pas intérêt ya kokosela bango parce que ngai nde nabatelaka ka mobimba wana bango nyonso baza na maboko na je cause avec lui abisinga te papa akufe na mosi nani atie ye na mbete batie ye na fulu abi ngai na camarade na nga il y a des témoins so bolingi nabenga esu batémoin mosusu tofixe jour nakobenga chef ya quartier ye moko azalaki Frank oui mama nto chef ten ya Frank chef ya quartier ils viendront témoigner azalaki monsieur Frank oui bazalaki bango nyonso ngai nde napesi ordre ntango nayoki biso nde tolongoli le petit en question est en fuite azalaka na be alobi na nga ngai nde tomemi ye na camarade na nga wapi camarade toke koluke tula mwisi lorsque vous avez arrêté, vous avez amené chez nous dans notre office.
Ils étaient au nombre de combien? Maman, prévenu Marie. Vous avez la bonne. Est-ce que vous avez un tribunal? Le tribunal est pour nous boyer. Tango bakangi yo. Oye na auditorat. Bozala ki bakuboni. Vous avez boni? Nisap. Donc batu nisap. Donc toi nisap kwa nani? Nopesa nde ya no. Koloba te mwana. Biso ko tunu agité. Mwana na kombone nani? Jenny. Voilà. C'est ce qui corrobore, Monsieur le Président, avec le dire des racistes. Et c'est par humanisme qu'on a laissé la fille, parce qu'on a dit que non, celui qui avait transporté les défunts, c'était le prévenu et son ami. C'était la raison pour laquelle nous avons libéré la fille. Parce que pour nous, la fille n'était pas concernée. Mais lors de l'arrestation, on les avait trouvés proches. Là-bas, 3. Merci. Merci beaucoup, monsieur. À la disposition de l'audience tribunal pour poser aux renseignants. Monsieur le Président, le fait est vrai. Je suppose que le fait est vrai qu'il y aurait un monsieur qui serait décédé. Mais, Monsieur le Président, même lorsqu'une personne décède dans votre maison, quelqu'un peut faire une crise et puis mourir, tout ça. C'est un débat que nous allons ouvrir. Cela ne voudrait pas dire que ce sont nos clients qui ont eu à donner la mort, d'autant plus que l'organe de la loi. Lorsque effectivement on prend les corps, on les déplace. Ça, déjà. nous n'admettons pas que ces corps aient été déplacés, mais je suis en train de prendre un cadre de figure. Un cadre de figure en rapport avec les renseignements fournis par... Même lorsque une personne décède, Monsieur le Président, il y a une procédure qu'on a toujours suivie pour arriver à déterminer les causes et entraîner la mort d'une personne. Ce qui n'a pas été fait, ce qui va jeter maintenant le tribunal à une difficulté de pouvoir établir les causes du décès de ce monsieur, que nous doutons parce que aucune pièce, aucun élément n'atteste qu'à telle date et tel monsieur était trouvé mort. On avait trouvé encore sa vie. Monsieur le Président, mais ce que je voulais dire maintenant, vous comprendrez que dans la salle, il y a des précédents. Et nous avons formulé une demande. Si on pouvait instruire de manière sommaire et ensuite renvoyer la cause pour permettre aux précédents de venir et faire appeler leur cause. Mais si le tribunal pense qu'il peut nous accorder la parole, nous sommes prêts pour poser nos questions. Mais ça, c'est une observation que nous avons voulu faire observer au tribunal. Il nous a dit que non, on a trouvé la personne morte. Il était mort où? Dans la maison. À ce jour-là, nous vous avons dit que la personne était morte dans la maison, étranglée par la maman et ses enfants. Mais monsieur, lorsque vous insinuez étranglé, avez-vous des preuves de cet étranglement? Merci, Monsieur le Président, honorable membre de la composition. Pourquoi ils ont déplacé les corps de la maison jusqu'à... C'est l'exercice auquel on se livre maintenant. C'est ça, Monsieur le Président. Ils ont déplacé les corps. Pourquoi ils ont déplacé les corps? Il avait les laissé là-bas. S'ils étaient innocents, s'ils ne savaient pas s'il était mort de lui-même. Bon, nous allons faire ceci. Merci, monsieur le ministre. Cette offre sera suspendue. Avec une remise à la quinzaine, parce que le lundi prochain, c'est 30 juin. Mais à cette occasion-là, des enseignants vont encore aider le tribunal à asseoir la vérité. Il s'agit de Maman chef à quartier Anto et le chef de quartier Fang. Les personnes viendront, mais là nous demandons encore au commissaire supérieur adjoint, au maire d'être encore là, parce que après avoir posé des questions à ces personnes, une confrontation peut être organisée entre Anto, Fang et les enseignants au maire.
Merci. Donc cette chose a été suspendue pour être reprise le 7 juillet, au cours de laquelle Anto sera là, Franck et Omer. Comme ça, à l'issue de cette consultation et l'audition de ces enseignants, le tribunal pourra accorder la parole à l'auditeur militaire appelé à requérir et puis à la partie prévenue des deux. Merci. Donc vous allez encore revenir. Babina Sali pour Mingani Tanga Masolo boucle.